mbote mingi batata mama o mesana kolanda magazine na binonji le tumba o epesa magana mwana ya suka ya badika nyonso Serge Bolo lelo na kate set na commune ya Njili ezalaki suka na événement na Asbel Mazumbu bazoki lelo autorité pe kita ya kolongola salite na bango na cadre ya Kilbo Petro o epesa ki bena esengo mingi na Madongo Zulu Jento Maria les pionniers les B7 ezali vraiment esengo et pourquoi pas na pesusu mbote na Charles Lemba suivez cet élément oyo ezala bien kitoko. Oui, Madongo Zulu et ça la vraiment esengo komona baleki na bino pe ba na bino ya quartier 7 na commercial ba ko sala mosana bango moko bénévolat Jento Maria les pionniers les B7 les Kasimutu pote modimbo botane baninga ba ko sala a la red ngambo te tala baleki na yo ba no ba ko sala mosala mais pas pe mawa komona bango ba ko sala mosala sans ba gamba sans ba protection sans ba protège et ça la capacité mingi musku muteki mona poto atongo vraiment et ça la capacité pona boy jamais ezala. Oui, président Jonah Joe et les lions de fondé à B7 mais talaba leki na yo vraiment awa souci pe mawa. Bosunga bango bakene liboso mazumbu en avant merci. Oui, bonjour papa. Bonjour. Na kuto on a salon au sala awa. Yo comment on a Kim Kinsala. Radio. Kim Kinsala. Donc Kim Kinsala. Oza natif à D7 bien oyekoya. Oui, on a natif à Cartouche. Donc né grandi à Cartouche. D7. Dans mon initiative mazumbu lelo awa initiative ya sala biloko. Est-ce que biloko za la petite boy bandika lelo? On s'est dit les ouverture quoi. Donc les tout bannières donc chaque samedi tozato on chanter va venir. Donc les aussi trosso oyo. Samedi prochain Toboni à venir sous samedi prochain Toboni à venir sous donc notre bannière on vient les locaux. On va pas battre le Iban Mboka Bani. On s'est dit on a toujours appuyé, pas appuyé biso. Nous avons une initiative Mogo tout ça qui en Banaka et puis tout ça on a appuyé déjà bah on a appuyé tout on a appuyé à Bourgmestre donc va soutenir le biso na tout le monde tout ça on a poussé à pêche, on a poussé à banc, on a poussé à bloc BD balai donc la botte. Donc bloc BD pour mettre aux angles. Donc biso bannière on a évo personne à biso mais tout ça on a poussé à appui. Tu peux pas appuyer biso. Merci à la prochaine. OK, merci. Merci na bayebanso oyo bolanda ki makasi na bino Njili tumba oyo et pesa maki na Serge Bolo merci beaucoup et na bandi ya kopesa mbote na nga na bayebanso bolandaka Madongo Zulu béton na béton Jento Maria pourquoi pas la reine dinga mbote et grand producteur Jean de Père Badiata et président Jonah Joe et Lela ya Metol totikali mokolo malamu bien au revoir.